vous me voyez déjà, vous avez dit a série 7, série 8, série 9. Auto ebi edingwe so katali na ba vie arrière que non que on mona que les dingwe série 7, série 8, série 9 yeyo quoi. Donc ça c'est na makambo papa tigeli to ba bon. Ah oui, mukula ve actuel na kosenga to sala yango na stade de martyr et beaucoup mona démonstration oyo nanu bomona te. Congolais nyonso ya monde chibuya. To ko sécuriser dingwe pendant 5 minutes. Voilà, pendant 5 minutes, mais à condition chef de l'État à la 6 places dans le stade. Des numéros, moko ya kozwa mutu kolongola kochango mopanzi, na ya kotele misaidingo pendant 5 minutes, mais une seule condition à kopesa kaka bonjour ya pamba. Fin mission à Zongake. Yeah.
Champion du jour, nous avons la Bissot, on est arrivé à des Dingwazali, mon fils unique et biologique, il y a papa la Bissot, champion Dingwe. Mais éviter comment on a présence dans Ndako et Salim Nengeni. Bon, tout d'abord, mon ni moi naï, je manque même les mots, mais qu'est-ce qu'on va faire? Azalaki toujours na kati esengaki ye moko ya poke abima. Omoni na émission na hotel kosala na lakaki bino ke alobaki kolo ya kokufa bomona mbula. Vous avez de l'émission oyo ezalaki et puis kokoma pe ya mwana toi na 4 bana te 3 te 5 te ka moko yo mwana oyo c'est son cousin nga bino nyonso webi oyo nga aza loso toke nango na IDPS oyo azaki pembe ya Tshisekedi nani komani Kabuya moi je suis comme Jean-Marc Kabundu je suis qui moni mwana kokoma likolo efungwami ekiti donc tozana mingi ya koloba te donc beaucoup des émotions les restes on va parler peut-être na nsima ya caméra on a beaucoup à faire. Champion, toute une question entre ya die dingwe tout le monde cérémonie salimi au simbi kombo au komboli au même silibanda au boki kombo expliquez filmer ngo toujours c'est beaucoup de seba mon point sunga bizona nous parler ngo banini ezali ko yamba ina facilité ezali s'il vous plaît pas on va répondre yo mais eza oyo yango eza tout le monde a eu kofanda ba mona raté pe batikala pe ko mona te ba wandola na kati ya ndako et esengaki akita plus vite que possible sur ba complication ya grave pour que ya coma mais yimo kwa yebi de quoi qu'il est capable o ya sali pour akoma. Donc c'était prévu à l'écran na Maroc. Visa déjà à Maroc et Bimaï Maroc et résidence c'est en Belgique. Vol au Yakouti. Où ils ont mis na Maroc, il y a des qui na Maroc, mais surtout qui aéroport Yanji. L'aéroport Yanji il est en Wakiti. Les Senga se dirigeaient directement. Tout ça là au Bobimi va soumis bomoni au bomoni. Mais je suis vraiment désolé na osengelo koana komeka uchango te olongola parce que les alavinda diente wana eza biso to ebe loko to sali puis to ebe loko yo to bongi donc yemo waza awa il est un peu émotionné comme nous tous
akoki korapele bino kobetela bino mwa synthèse ya moke abomeka okende molai te parce que kolongwa awa il faut azonga na chambre noire ase concentré parce que bacharge eza ebele ya babiloko ekoki kosalema okozwa tante parce que aza na minute ya kotanga donc kobima awa mbala moko il faut ase retrouver place akoki kose retrouver non voilà le reste c'est des choses. Merci Die Kamo na bandeko bamoni lisusu lelo arrivé na eza juste kaka mpo papa atiki biso nayebi te ntango yo komona vraiment absence ya papa na Kinshasa awa esali ndenge nini? Bon, napesi na mbote na bato nyonso bakolanda biso na Europe na Afrique partout esika bozali boyebi ke matanga oyo ndenge ke eza kokomela balobi ekomi idée nationale parce que edingo moto na ngenge aza mpona bato nyonso tu mpona bato nyonso tu edingo moto na ngenge azalaki te boye non basalaki histoire na bango voilà quoi donc naye kolela te naye mpe kosala mabe te naye kocélébrer eloko oyo papa na ngai asali akomisi nga motu asali nga nazala motu apesa ngai vie asala nga nazala soda donc naye kosala matanga te naye kocélébrer nde edingwe moto na ngenge. Oui, ça fait très mal quoi, tu vois papa zali te naza mwana papa zali te nzambe premièrement nzambe azali mpo nzambe nde moto abatelaka likambo nyonso totiaka nzambe liboso nzambe nde abatelaka ye nde moto abatelaka ngai mais kolonga na nga mpo to mpona koma awa c'était pas facile je sais pas pourquoi donc chose moko horrible eleki quoi donc j'arrive même pas comment expliquer mais où bazalaki na aéroport et tous ils ont vu comment que nandenge na komina Kinshasa c'était pas facile quoi tokozwata ya kosolola yango voilà nakuti libota nakuti ba famille tozala bomoko tolela champion edingo moto na ngenge parce que azalaki moto ya kimia tozwa te kosolola vraiment mais tout bazozela la défaite ya Die Edingwe tout bazonde kozela la défaite ya Die Edingwe babi ke papa akufi tokotala ye non batala ni ndenge na kocélébrer nde kombo ya Edingwe moto na ngenge voilà quoi donc akufi mais azali parmi biso quand vous me voyez déjà bozomona Edingwe ya série 7 série 8 série 9 toyebi Edingwe sokatali na ba vie arrière que non que omona ke Edingwe série 7 série 8 série 9 yeyo quoi donc on va série na makambo papa tigeli to ba bon ah oui parce que eza papa oyo aboti ngai eso mona papa oyo ke aboti mwana ke azala bien na mwana ete atika mwana ne kaka bongo ça quoi donc atangisi ngai po ayebaki amde ko préparer venir na ngai atangisi ngai akolisi ngai apesi ngai vie alakisi ngai sensi ya bomoto. J'espère que tout vivre na bango na poto na étranger ebi comment Die Edingwe a se comportaka quoi naza ku mwana muto makasi mais na laksaka te ki naza mwana ya muto makasi ebeli ku bazaba na bata makasi te metala bango na nzela ba ochat banzeli bambeli marango ebele mais na grâce ya éducation papa pesi ngai naza vraiment heureuse naza content yango naye ko célébrer Edingwe moto na ngenge nyonso tu azoko tshana mutu ke Edingwe akufi non Edingwe akufi te Edingwe aki mais atiki ndenge balubaka quoi donc boza na kimia tozali na maître Bijou azali awa de temps à temps parce que c'est mon papa leki le seul oyo ke Edingwe abandaki koyoka boyebi papa pe azalaki un peu dictateur quoi mais ezalaki na ba oye ki soki bavandisi ye ayoki bango voilà toutefois soki na bebani na papa na ki marais pas qu'ils avoué
omoni biso bana suka tozalaka mpe na bacomportement ebele tozalaka mpe na bamanquement tozalaka mpe na makambo epo na yebiki naza mona suka mais soki papa siliki nakima toujours pas maître Bijou Kinzamvu ete ye moto azalaki kosala attente ya bien mpo ke nazongaka toujours na mboka papa po papa bi amwana oyo azalaka kaka na poto soki ayeki sasa awa azangisaka biso kimia po okende basalaki boye azongaka kaka poto mais naza vraiment na kimia papa kolisi ngai asali ngai azala responsable ya ndenge nazali bafanatique tu edi boboto na ndenge partout bozali tosangana bakonzi ya mboka ministre ya sport bakonzi ya mboka partout bozali tosangana tozala moko tosala histoire mpona champion na biso akei mais azali na biso. Donc voilà, merci beaucoup. Mais programme matanga na salami te. Programme matanga na sali moi na ngam na décidé te ba papa bazali. Voilà quoi. Donc tant que ba papa bazali na za na mo à dire te. Voilà, ba papa bazali s'il y a un souci ba koya ba solo li na ngai ba tali singa y proposition ce qui na monique est simbité na ko benga pe kaka ba papa entre bango na bango ba sala nini ba solo là. Moi je suis pas là. Donc ba papa ndi ba kokunda ndeko na bango donc ngana epona kaka ko célébrer edingo moto na ngenge azala forever na kati ya Congo. Voilà ilo na koloba yango wana comme matanga pour ton information notre ministre Nelo Kotuniye yé azalaki te ministre vraiment toujours remercier yo na oyo nyonso yo zosala et bande petit tokomi nango koke nango na suka. Pour ton information notre papa ministre Didier Moudimbo lobby asalaki apparition devant famille ayaki asalaki oya kokayi kosala média ezalaki et publiaki kokayi ko publier vraiment na ba proposition sur les restes des choses on va tenir information ba pas déjà ezalé puis azalaki pe na posano makasi amona yo. Merci beaucoup à son excellence monsieur le ministre papa Napso Didier Moudimbo. Donc merci vraiment trop, merci infiniment. Tout le baki Congo et bonga ba obalbaka Congo et kobonga te on a pona bango mais biso tout le baki Congo et kobonga tala lokola papa Napso ministre ya sport ozomona ke eloko oyo ezalati asali yango. Donc etikali gravé na kati ya vie ya icône edingo moto na ngenge. Donc tant que tozolo bla edingo moto na ngenge directement son excellence Didier Moudimbo donc a contribué na kati ya vie na ye. Donc ce qui edingo moto na ngenge comme na e kobunga na Congo ou peut-être après 1000 ans. Donc ça tout compé Didier Moudimbo pe kobunga après 1000 ans. Donc ce comme edingo moto na ngenge ezali forever na kati ya Congo et puis notre excellence Didier Moudimbo comme on est commis forever vraiment na kati ya Congo parce que oya sali jamais vu. Donc merci beaucoup chef de l'État son excellence monsieur le président de la République parce que grâce à président de la République de papa Napso son excellence Didier Moudimbo a tout ça là parce que président de la République a loba qui que non naza sportivité charge ya edingwe Didier Moudimbo soyons s'occuper na edingwe. Donc merci vraiment, c'est Congo qui gagne, Congo et Kobonga to tchaka na mabondeli espoir que Congo et Kobonga. Merci vraiment tout longola mawa biso surtout à partir de maintenant tout banda ko célébrer edingwe moto na ngenge la ko ya sali to banda ko célébrer souci mawanyo surtout tozwa tout tcha à côté tout à la haut et ça dit pour avancer. Et pour ton information ton père a tiqué la ginga liste au monita mazoloba na esengo c'est-à-dire edingo est parti mais edingo akete edingo azali. Et pour l'information na bino moi petite histoire mokie au moni mwana aza pembe nanga ayebi nzambe na niveau moko impossible. Alors moi no bandai ko disposer ngana vie na ngana niveau ya suka na losambo. Et un bon jour, na fandi sa qui vient à Bivier. Moi, na tsuka na biso wana. Souvent, biso so tozo sala mamunation na santé. Soka bando tout à l'osambo. Là, c'est soulagé. Je ne sens pas bien. Soka bandi ko tout à l'osambo. Moi, été, il faut tout ça les fort. Moi, notre cliquer, tout télécharger. Tes bijoux, il faut ça la bien.
tu as préféré tout bando télécharger tata ou ya fandi awa ou vipère na zongele lisusu na bivier to télécharger moi na biti bijou azala kabo mais papa lelo batu wana omonaka bakosaka batu milimo mabe bawaka osukaka biso ba mapangwa wa banini ke tata na bilobo c'est le moment ne yaki quoi accepter que bijou ce qui les longa na zate na mokili kobanga te ko regretter le côté vous a toujours na kata famille na et puis nga kaka ndenge kimbango alobaka soki nga na kofi oyo akobotamaka ndenge nde na ye epui eke na basine nango mokolo na kokufa mbula ekobeta mokolo mwana mpe aye mbula mpe ebeti kaka ndenge aotoyebisa bino ezalaki destination azokende Maroc de Maroc echange se retrouver awa nde lokola bozalaka basongisongi oyo omoni bandoki kosala ezalaki ye nde azalaki awa nde na télécharge afandi enga j'assume congolais nyonso ya monde achibuya tokosekwisa edingwe pendant 5 minutes voilà pendant 5 minutes mais à condition chef de l'état azala sur place na stade vous allez vivre vipère yoyebi makambo te déjà tout cela qui ont déjà makambo donc nous sommes prêts à kosala non on a annoncé déjà et ça deux numéros moko ya kozwa mutu kolongola kotyango mopanzi na ya kotelemisa edingwe pendant 5 minutes mais une seule condition akopesa kaka bonjour ya pamba fin mission azongi accueillir merci beaucoup Souka mais apesa biso tokolela vie na stade mature et na stade mature wana j'ai 3 places stade mature c'est notre fils stade 20 mai ou bien parler du peuple na stade mature bezala azali mokonzi na biso tokoki imposer ministre te parce que ye a proposé biso maintenant c'est yende kaka atala esika oyo akomona ke ekopesa valeur mpona lokumu na ye na mpona lokumu ya edingo moto na ngenge na mpona parce que partout dans le monde entier bazali kolela champion na bango edingo moto na ngenge na monde ya sport na monde ya film na monde ya musique na monde ya théâtre bazoli edingo moto na ngenge mpona ministre azali mokonzi nga na koyeko oblige te azali papa na biso donc ye asala oyo esengeli mpona ye asala eleka malamu voilà parce que nazali mwana nazali mpe athlète quoi donc eza na bahierarchie oyo ezali ke ngai nakokosala te ezali wana bike omoni edingo moto akunda ye bapapa nga nazali mwana naye na célébrer nkombo ya edingwe naye kolela lisusu te oyo nalelaki ekoki donc naye mpona célébrer nkombo ya edingwe etikala ezala fort parce que oyo nyonso nazomona aka bana ya edingo moto na ngenge donc edingo azali papa ya bana nyonso tu papa ya basportif nyonso tu ndeko ya bato nyonso tu na kosenga maki tozala na kimia biso nyonso tu tolela champion na kimia esika oyo ministre abongisi mpona kotia champion edingo moto na ngenge je crois que akoluka esika moko ya mabe te kua akotia esika ya malamu mpona moto nyonso azala na facilité ya koya oyebima tete ezali commune moko ya trop vraiment chaud quoi donc edingo azali quartier ya matete te azali quartier international donc nako préféré batia kaka même na stade des martyrs même na stade 20 mai parce que bakomba oyo esala edingo lelo azala edingo eza bakomba oyo abunda na matete te ezali bakomba oyo abunda na stade 20 mai abundi na 24 novembre abundi na moto na bandal donc ozomona ke bakomba oyo esali edingo eza bakomba ya libanda matete efuli edingo parce que azali ya bango mais edingo azali international tozwa ngo te tokomisango matanga ya matete non biso bana matete tolakisa population ke non edingo azalaki mpona moto nyonso to voilà parce que à part likolo ya ring nani oyo ayebi mabe oyo edingo asalaki moto à part likolo ya ring négatif je sais pas
na éviter quoi. Donc likolo ya ring ezaka tout le temps pour na asepelisa bino a éviter catch ezali divertissement asalaki de manière mignon surtout pour asepelisa public na ye. Donc voilà où on a koloba yango wana ba partout bozali dans le monde entier bozali kolanda biso. Donc bozala vraiment bon moko tozala bon moko. Donc ndenge bangé baloba let's be together we can do more. Tozala ensemble tokosala ya mingi. Donc merci nazama la minga kolobate tous na misala et salama comme ça le monde est pour juger ceux qui vont condamner. Voilà quoi. Donc ngana ekolela papa na ngai même les jours oyoke ekosenga akotalement pelé na kolela ye na loyembo na kolela ye likolo ya ring na kolela ye na manière mignon surtout papa na nga akendina kimia po nzambe ne muto apesaka nzambe apesi pe azui. Donc balobi po okende lola il faut okufa po okende peli felo il faut okufa nzambe ne mutu ayebi esika edingo akei parce que biso bata mutu to jijaka edingo mutabakisi mutabanini tout ça mais nzambe abandaki ko bomba edingo sans que a jugé sans que a condamné pe abandaki ko pambola edingo asope ses souffle de vie pe aza ko batela ye voir même comment na ngai o déjà mona na ezali bénédiction o ete pa ya nzambe parce que ebele pe bazoluka bana mais nzamba pesi edingo bana azui wa ko ko soit pe atiki ngai. Donc voilà quoi, je suis vraiment la réserve de l'Éternel, la réserve ma on nzambe ma ke abomba faut pas que voilà. Merci. Voilà, média ondimis kota na ebisaki biloke mwana oyo azalaki mutalo sambo oyoki mambo comme bo pezolanda lisusu Dieu merci. Voilà, champion to moni okitika sikoyo donc que ngito ba est programme déjà salami to matangi dara moni ba papa ndenge na lobi ke bato bakokunda papa ezali ba papa azali na bayaya azali na baleki azali na ba cousin azali na ba cousine. Donc voilà kokunda mutu esengaka mutu moko te esengi famille ekovanda baleki na ye bazali bapapa na ye bazali banoko na ye bazali baproche na ye lokola neti bametre bijo kinzamvu te bazali. Donc total na niveau po ya poto bato bazali ebele naza na décision oyo nakozwa te décision ezali kaka ke bapapa basala oyo bakoki kosala bakunda champion malamu pour permettre ngai pe nazala kaka na bapapa na ngai pour ceux qui le loke bakundi ndeko na bango malamu te ekosala ke nasala nini nakima bapapa omona ke namona na lisusu te mpona tikali na déception moko boye. Donc nakolinga bapapa bakunda ndeko na bango malamu epesa ngai pe force ya kozala edingwe oyo kaka azalaka mpona bango parce akei me atiki mokitani na ye. Voilà quoi. Donc merci vraiment. Là tu seras pas déçu.